Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Bino Batoupe sera confiance dans la fidélité à Kolanda Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Comme d'habitude, on peut promettre que 2025 ezali année moko ko permettre Congolais surtout en général, en particulier, Kinoanye surtout Bisika Zali, aïba comment est-ce que ville province ya Kinshasa ezali Kotambouissama. Est-ce qu'il y a les avancées depuis Kinshasa et comment Kinshasa ou bien il y a recul. Yango ezali parmi ba investigation au monde école a sali choix ya représenter bino Alex Rabino partout pour que ça bande ko belé au lieu boza na ba étranger peut-être ba de choisir à la carte ville province à Kinshasa to la carte République démocratique du Congo mais bazo sou ba tenter de ko visiter ba commune na biso ba le ba souter parce que miso ba ko ça fait sur 15 ans a comme soulever ba ta grand marché tout bien à Zandoté mais ville a comme raté parce qu'il y a comment ko ki ça ba posa na commune bisika avant Dakar mais le osobi réellement que au tambola encore. On découvre Kinshasa au 10 ans après. Est-ce que 20 ans après? Est-ce que Kinshasa est Koli, Kinshasa est Bongi, ou bien Kinshasa est Zassuya Kobeba? Et on est parmi vraiment activités au monde écolo et préféré 2025 et l'activité. Tout le temps, on l'appelle partout dans la province. En attendant, tout le Canada, partenaire à bien, on va dire que la responsabilité à soutenir mon école pour toi, ça veut dire la province de Nabiso. Comment est-ce que Bandeko Bazali Kuna, Bazali Kovivre? Mais pour l'instant, tout allez à la Katia. Commune ya Barumbu. So pour moi la termine awa nazali juste na rond-point oyo e Kaboli dans ya Bokassa Kabinda. Bokassa Kabinda na ngambo mususu kotoyo tozala commune ya Kinshasa. Pe na ngambo mususu kotoyo tozala commune ya Barumbu. To linga to présenter bien ici pour mona bino bozali comment d'abord vie des amuni nao. Tozala air de pointe air aussi na mituka ezala vraiment donc mituka les cas ya mingi bisiko. Mais ce que vous découvrez que Zali, cela veut dire que Banzela est alité. Banzela est alité au Moutou, que Kouta, Moamba, Kouta, Ropengaba, Kouta, Changu, et facilement. Banzela est alité, Banzela n'y a pas de Yakubeba, Yamadofolo. Kobeba Banzela wana, et Bandika les hôtels, les années 50, les années 10, Banzela et Bandika depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais pas si peu à Mawa. Ba autorité en boka na biso to yebité est-ce que ba mona kayango to ba mona kayango te et ça dit parmi banzela o bango ba lekala chaque fois banzela ba sali la kayango to beta masolo o to faire découvrir bino yango bon mona yango pour permettre que congolais surtout ay ba kopesa makanisi na ye s'il vous plaît na linga surtout sur la bino bande ko nanga to présenter bino loko na ba commentaire na bino bande ko ba tala sur ma chaîne de télévision to lekala chaque jour parmi les 3 chaînes de télévision problème égalité na bande ko ba na sur ba ya ba YouTube. Tu sais toujours la bino ça va commentaire noble et apporter beaucoup plus ba résolution le problème auto zalango mais avant de que d'abord le détail to linga d'abord to le balikamo d'abord politique ya mboka mimi côté ya sécurité partie est ya mboka bravo 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 na FRDC et le komakasi to za devoir ya ko sepela to devoir ya ko seka to devoir ya ko pesa bango encore ba chance belé de lo FRDC à travers mot d'ordre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne faut pas même un centime à la République démocratique du Congo, le territoire national est dans la Maboka Bangouna, FRDC a démontré réellement que est vraiment déterminé, il y a que Bengala Bangouna, au Bazakati Yambo Kanabiso, le territoire est occupé. Pour vous dire que, comme information, vous allez assurer, vous voyez que Massissi actuellement, il y a FRDC à reconquérir en haut, à Botoli en haut, et pas Bangouna, Kimi. Basundoli ba bibundeli na bango bisika bi bazalaki ko saba désordre na lingana ba mingi te parce que zali le comment ya c'est zali information moko au Congo tout face là tant la bi congolais sud du congolais surtout c'est que na opposant na ba bazala pouvoir surtout parce que likambo ya guerre est la partie est ya mboka et ça ko concerner Félix Tshisekedi de mon côté et ça ko concerner Martin Fayulu te et ça ko concerner Moïse Katumbi Chapouete et ça ko concerner congolais nyonso en général. Elonga na FRDC ezali elonga ya Congo ozaka pasteur est-ce faut mitunaka est-ce réellement ndenge bosaka ba jeûne de prière bozaka tant que prier pour le sa force de bénédiction à FRDC est-ce réellement pour tout le monde va prier mingi ezalaka to prier pour to zama bala to prier pour to kene ba poto to prier pour to za promotion yo musala ezalité promotion ngo prier lango ya nini le autre to prier d'abord pour la sécurité ya mboka to lukake mboka ezala kimia to souhaiter bah, bonne chance de FRDC à continuer encore et tout mal. Nous avons besoin de non, bah, recul stratégique. Non, on n'en a pas besoin. Oh, recul stratégique, tu boy, bah, Kambouana.
nous avons besoin que victoire oyo monani et la victoire moko oyo kotina que to continuer ba bunagana ba bitu to récupérer yango ndenge ndeko nanga le bakana sport publicité to ndakala ke na ba bunagana ba bitu to nyata yango donc to nyata yango FRDC a déterminé tant d'éléments on est comment est-ce que ba soda FRDC ba na sengo ndenge ba ko récupérer encore Masisi centre et to juste après c'est parti mon mboka Igride Mateta. Na minute toza na ngomba ya mushumba oyo ngomba ekangaki makasi nyonso ya M23 esala prochain esala ngomba oyo tosali litomba 2 jours troisième jour na tongo tomontele bango ala so bango tubaki mitala biloko nyonso babwaki oyo biloko nyonso babwaki biloko tokuti na kati ya defense oyo M23 akimi akikeli biso tokokende liboso epi tokobeta bango tina hadi. De retour sur ce plateau exceptionnel au Sala Awa na avenue Bokassa croisement na ngona Kabinda escape Kaboli commune ya Barumu na commune ya Kinshasa. Na lingi siko boye bake victoire ya FRDC et c'est ça qui gouvernement Makasi. Le chef de l'État étant garant de la nation, étant magistrat suprême, étant mokozi armée et à la police. Na chef d'état-major Yassika Oba aussi nommé tant que activité de Salama qui pourquoi lango bokotamboka malgré auta qui Ghana pour l'investiture un nouveau chef d'état basal ça qui mamoko réunion moko d'urgence et sécurité pour la cadre de la stratégie Yassika mais sur tel cas de réunion on a tout qui quand tu rendis dans ngom tapesa ki ngozaki mwana mboka Patrick Mouya ya Ozali moko la gouvernement musane kopé saba rapport na yango mais na mopazi okomona ministre de la justice Constant Mutamba azawana okotuna pourquoi Constant Mutamba azali wana je vous dirais que ezali c'est parce que Constant ezali beaucoup baza ba traître na kati ya mboka na biso baza ko collaboraka na banguna pour koluka ko trahir mboka oyo yeba kelelo oyo soki bakangi yo mutozaka monguna yo zaka traître même biso ba journaliste il faut to saka ba émission oyo na ko pesa esengo na patrie ba émission oyo et comme tout la FRDC, bah émission et le Lokum la Congo. Tout ça bah émission tiens Lokum ça M23 c'est quoi? M23 ça banguna Congo. Tolinga bango pourquoi? Tout ça la sengo la bango ta mokete. Merci. Na gagné au moins boka Félix Anté sur le Marcel Saki. Tout ça compte rendu nango au moins boka Patrick Mouyaya parce qu'ils nous tout ensemble et tout juste après c'est parti mon boka écrit de Mateta. Venant de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à cette situation d'agression, les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement
à caractère subversif qui ne rentrent pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Voilà, merci beaucoup Wazaki. Sango moko ya esengo, sango ya bolingo, sango ya kotombola kokota ko ba prière de plus parce que FRDC akele musika. Ndenge na yebisa bino tozali na croisement ya Kabinda na Bokassa. Ngambo la nga obolo toboli loboko boye, tozala ngambo ya commune ya Barumbu. Pe ngambo ona simi micro boye, ezali ngambo ya commune ya Kinshasa. Lelo oyo tolobela mingi commune ya Barumbu. Commune ya Barumbu boye bakela commune ya Barumbu nzela ezali lisusu te. Mais bazela ya kati kati ezali te. Barumbu ekome ko kufa. Barumbu ezata nzela moko te. Même ba piéton ba comment la difficulté koleka na Barumbu. Salité solo. Donc désordre moko impossible et contre la carte Barumbu parce que banzela malonga ezali lisusu te. Réellement ezali aussi ba charge ya gouvernement. Peuple pe azali na tobake ba responsabilité ezali partagée. Peuple akosala salongo soki ke bourgmestre ayebi ko activer bango ko motiver bango en rapport na bato o basalaka basalongo wana pour permettre que na chef de riz na ba chef de quartier pour baluka ko sensibiliser population ba kosala basalongo ezala kitoko mais banzela o lokola ba route asphaltée ezali gouvernement provincial il faut ba ko ba responsabilité nango bagumbu zele ezalité pour le kokoma zando zela o bozo mona Bokassa oyo mituka zoko masu zando te ezali route moko principale oyo me bakabandeko bautaka rond-point ngaba bandeko bautaka lemba bato bautaka changu po bakende bazando bakende ba ville mais zela lokola ezali te babituka koma kokima ekota lokola mo mutuka ekoti oyo ekei zela ya Barumbu mais kokota longo pe koma zando ekokota bakati kati parce que zela ezali te na préféré to beta parce que to beta maloba lokola na radio te TV za TV non mais mamelo siko osika mabulu ezali bino moko bo découvrir mabulu oyo ezali ko indisposé mituka po eko mazalo ndenge malamu et surtout ba ke si réellement que le transport ezali ko mata c'est parce que ba amortissement mituka ezali ko beba ba chauffeur bazako la chaque fois zele ezali te babule le ki a trop nala ko linga ke azo mutuka ne l'état mo d'abord aza mituka malonga te nanya ko linga azo mutuka ne privé atsango pe ko beba na manzela oyo amortissement mituka bato bima tongo poko apal na pal nikolo nini ya manzela ezali te l'état est sérieux azo ba responsabilité na toi qui côté maboule ezali bon mona bino mo découvrir ba réaction ba ndeko et to juste après pour te clôturer émission la biso topé ya mokolo ya lelo merci beaucoup mon mboka Wilfried Samba. Voilà donc sikoyo awa tozo sur la Kabinda na ngambo ya Barumbu bozo mona esika tozali oyo kala sima la biso le de télémi mama zali moko ya baye bafanya awa na Barumbu c'est présenté na caméra naza na kwa ya Kabinda Bokassa na teka ba brique na bazelo comme na ngai mama Mima to so ebinga na kwa ya Kabinda sima station vraiment toza awa na 14 à 15 années anga yango awa la koteka tango kotaka ane koto 14 ans avant na lelo oyo est-ce qu'il y a un changement ya malonga to zali changement ya mabe changement ya mabe makasi Kabinda oyo ezalaki balabala oyo wakozia mboka bandako le quand même président de la République soit le kito telemi to betele maboko
atelemi atali biso kabine ezalaki kitoko makasi mais lelo eza somo tala mabulu soki tobandi na bokasa tina suka eza somo kasa ekuti ekufi bakangi yango nzela eza te bana kate basala effort biso moko tosala effort na bato ya pusu kotimola kosala bo zero ezosimba te vraiment tosengi lisungi aba oyo bakoki kosunga biso ezali misala oyo esengeli butu akosala ngo privé te bato kotamboka nangi osala sikoyo chef de l'état expédition bazali wana na nzela na nde tomona baministre oyo bazali wana mwana mboka Daniel Bumba azali gouverneur vile province ya Kinshasa azali wana message nini yo etake moko ya bana ya barumbu okoki kolance mpona pasi oyo bozomona na nzela ya Kabinda na pasi oyo tozomona na nzela ya Kabinda ezali te oui donc nzela eza te message oyo tokopesa na gouverneur de la ville oyo tobetelaki maboko Bumba na 0 mètre eza epa na bango na plateau eza esika biso totondaka eke balobi lupangu ya babumba ya général Bumba nde yango na gouverneur Bumba me na kokamwa soko okoti na plateau wana eza somo nzela eza te ezali 0 mètre tosengi na ye ate mpa na bango ntina porte na bango esika ye abotami aza mwana barumbu Kinshasa katikati ya bokasa plateau esika oyo gouverneur de la ville Bumba ngai oyo nazalaki kutu nani na ye témoin na ye vraiment na koregrete soki Bumba aza awa mpona kotala secteur na ye ndenge ekomi terriblement eza te vraiment tosengi na ye asunga biso asunga biso na totamboli bakomini nyonso bakomini mpenza oyo epoli ebebi barumbu ngala Kinshasa kaka ozaviro wana esika lupangu ya bagouverneur Bumba ezali nakoregrete nakoloba ke ye aza awa esika atambolelaka azomona oyo azomona te. Très bien, message est commis. Ok. Merci beaucoup, maman. Comment on a dit? Comment on a dit, maman Mima? Vous appelez à moi, janvier, moi. Bonne année. Bon, nous souhaitons une bonne année. Na mingi na force aérienne. En général, nangai taxi. Cause ya basoda force aérienne. Na pesi vraiment mbote belé. Na souhaiter bonne année. Na ko souhaiter sou bonne année. Na bana nyoso abokasa. Na kati ya Kabinda na kwa bokasa station ba mota. On tellement na station na pesi bino bonne année. Merci beaucoup maman Mima. En tout cas, je m'appelle Mola. Beaucoup pour que tout ça vraiment sur le terrain. Donc ma maman Mima a le bien. Tout le monde de combat limoko. Après sa réaction à rapport na Kabinda, à ce qu'on a Kabinda ngambo ya Barumbu, c'est qu'on a bonne santé. Bien papa. Les mecs qui te bongar pour ma bonne année. Merci beaucoup. Votre caméra là, on a comment la photo vous avez moléculisé là. Ah, bon, naza moi na photo. Bon, moi la photo kota la lelo tout ça quand ta commune à Barumbu na minute. Oui. Na Kabinda. Ya ko kufa. Ya ko loba ko parce que mitraille. Yo ta ke moi la Barumbu message ko ça. Bon, toujours singa na bakonzi ba bongisela biso Kabinda. Pour la minute pour muto se retrouver neti na bon marché nzele zate Kabinda za kufa kabamba za kufa kwa rouge koloba kutute banzela to aneza kufa moyen muto se retrouver barumbu ezali sisi na nzela te pour la barumbu mingi bato bazo se référer kolongwa uleri okitati bon marché supposons nzela tunisa tonde ko mema bato na bon marché nyonso za ko kufa Kabinda za ko kufa Kabamba eza kokufa croix rouge tout kolobate c'est-à-dire pour nous se retrouver na minute on a bon marché fallait ozala alors osengi kaka na bakonzi batalela biso bamanzela gouverneur Bumba osengi atake mwana commune ya Kinshasa Barumbu eza pembeni na bene na yo penza oyebi terrain nyonso ndenge ezalaka osengi yo kaka la biso ata mabulo bazipata ko zipafamba bachaka mabanga de façon non batbaleka boye na mai boye ebité. Merci. Vous avez fait un janvier. Ata mutu moko souhaiter ba bonne année. Bon, na souhaiter nanu mwasi nanga moko mama Sylvie na ndaku ba mbote belé pour bonne année oyo. Na solliciter ba batuna ebana bango bonne année makasi. Na yo pe na journaliste. Bon, Yangwana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bon, dans le magazine d'actualité, on a toujours chaque jour, 19h juste, après 10h30, la mienne TVP, 20h30, dans GGTVP, la prochaine fois, on a chaque jour. Pour que vous s'abonner à la chaîne de mon dépôt officiel. Du coup, on a le boulot moral. Parce que continuer à découvrir par boulet de la Katia, avenue Kabila, la Nyamba Baroumou, on continue à continuer sa conclusion à la Katia. Le autre, ça va me continue encore. Voilà, nous allons continuer. Nous allons dans la cabine de Bokassa. Nous sommes dans la cabine de Kassaï. Kassaï est aussi parmi les voix où nous avons dans la ville de Boulevard. Nous sommes dans la Barumbu, la commune de Barumbu. Nous avons la simulation de Télémi. Nous avons là, Zéla Ezalité, parce que Zéla est un bon marché. Donc, comme un bon marché, on a le chemin de la croix. Zéla Ezalité. Donc, il y a mieux que tout le monde a Barumbu, vous allez dans mon église là. Bon, vous allez dans la cabine de Kassaï. Pour ça, tout le monde actuellement, Barumbu Ezali. Pour ça, nous avons sali, le message que vous avez lancé dans Kondiambo. Constat Ezali que non déjà blindé déjà au Koufa. Le message à repérer ça en bas que Ezali bon, comme volonté kaka pour na kobongisa mboka na yo. Esenga. Pas ma femme pour na kobongisa mboka na yo. Esenga, c'est simple comme bonjour. Parce que moi t'en as rien à faire. Bolingo peut ben, c'est qu'appelle que ma volonté. Oui. Mais je suis totalement que même comment préférer y baler mbonga mboka. Allez aussi baler appartement na poto. La qui passe mboka la gâté. Même le village il a tellement bango ta toilette pas qu'on gâté. Tout juste ma coutu. Moi maman. Voilà, le message de Rosalango, il a relancé, pas Bandeko. Excusez, ça va trop distrait, quand on va trop distrait. On trop distrait, moi la casse bouquet. Pour commencer, on va acheter. On attend, on attend, trop distrait. Donc, quand on va rester, il faut que je commence à rédiquer ma tescale, on va comprendre d'ailleurs. Voilà. Nous allons continuer. Autant est-ce qu'on peut poser moi là Barumbu, mais là actuellement le message de Rosali. Message de Zaka que non, mboka non moko. On simple comme bonjour. Et puis d'abord moi du solo hein. Vous avez attendre dans la prison. Prison salité Zarate parce que tout le monde la prison à Makala. Voilà. Je crois que bakota que délai. Tout le monde entend la service à recombo la place il faut la prison va être propre. Mais pour nous bon sa propriété en mboka. Tout d'abord attends ingénieur dans ces journalistes. Mais pour nous on a peine de les photos là c'est ça là. Parce que toi, d'un côté, il niveau va leur dire que même bilo Barumbu c'est social la commune la minoté. Nous tel caniveau des boucher ça, caniveau des boucher ma parcelle la mino. Qu'est-ce qui vous empêche de rebattre la tongue au vipe pas où bilo bona attends ça journée mo beto samedi to mercredi, vous ça fait salon bilo mo na mutu en été bo so pangolé les anga bilo. Vous êtes la bourgmestre, to gouverneur, to chef d'état ça la bino. Bana Barumbu ba sala ngo. Ezara no ba matériel. Meti bourgmestre ça les années. Na quartier c'est ba venu la bino na toi question bon ça ba chef de riz na ba venu la bino ba chef de riz vraiment ba chef de riz ba koza bazana bango mais musala ba sala mais productif oui problème ezaka kano ba konza mboka ici quand on ko bon c'est simple comme bonjour monsieur na mamboto ba ko ba keza boto ba bika ba ko oui parce que ce qui nous président de la République ngala sandeni ngala tsama biloko moko boya ya ba biloko mususu lokola ba twana tina te lokola Babilo musu na kolo bandeni ekiminga mais ces journalistes il faut na profiter de balikambo yo merde ba justice za hama kasi mutwaza au même que soko sali mabe a mérité loko na ya mais yo sali mabe au mérité que mote que za na tina voilà tout ça le babula né attends mutu ko souhaiter ba merveille na souhaiter tout d'abord Dieu merci tant que président de la République ngamba obatela na na ministre de la justice parce que nga comme toi ordre na ngama place na fandi ordre ezala pour ça quand même il y a moins information absolument c'est faire des choses beta M23 na d'abord récupérer ma 6 mais que c'est ça bonne volonté bonne information là ça faire des c'est un message moi ça de toi na mboka moto na basoda makasi na mboko tu comprends ba guerrier basali ba futa bango kaka. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va commencer. Ok. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tu as marqué les acquis de Colombe, Bazali, Moko, Abana, Barumbu, tu vas mettre le Barumbu. Vous avez comprendre aussi que les hommes comme ça, c'est la gamme autorité Mokate, que soi-disant ministre, gouverneur, bon, c'est tout ce monde, dans ma commune. Et d'aller aussi, ça comment est-ce que incompétence que j'avais pas ma chef de rue. Ma chef de rue, voilà, c'est la gamme, tu as ça va pouvoir, voilà. Kaka a beaucoup maître. Ma chef de riz, il faut que ma chef de riz actif.
c'est ça le bon moment kotala donc ba chef de riz bazali ba tubo basako ba paka kala basu activité na terrain pour que ba chef de riz moko compétent ba jeune lelo oyo on se pour reconnaître les trois jessica wana pour chef de riz moko ba jeune ba biloge pense to makasi ba kota donc on peut se bango pouvoir mo ko permettre que ayebi kazali azaramo il faut tirer chaque fin du mois et pour permettre ba chef de riz wana ça bisambo kutona ba ko sensibiliser ba bala chaque minute venir là elle va construire là entretien et pour permettre ba caniveau ko se la caniveau elle me ça va pas la bateau la mo kazali construire par exemple aux autres ba rumbu ba ça dans le sous ba rumbu to petit ba rumbu lelo on va regretter ko pas quitter ça et ça pour kufa parce que moi to continuer encore dans Sabino on se va mu ko to caméra hein to kena ba so mu ka dans le boya ba le focus mu César le mao bota le ko mutuka oyo bota le ko mutuka oyo éviter tout le et pour nous pas dire pour nous pas quand est-ce que je fais comme ça niveau de la maison le là c'est que nous tout ça qui a vendu donc pour tout ça balabala tout ça balabala tout ça mouvement on va passer pour la mutuka mais que ma boule ba qui quitter ba songa voilà de que l'on a évolué santé moi malamu c'est laissé kabongo na eba ina kombo ya kabose mpanjo kabose héritier kabongo de que l'on a maison zali ya yoto voilà zimazina la maison na biso ya musala salon de coiffure mais comme il était là mutuka oyo akesh ekota tina kati kuna et plongeaki et pour mukaki tout le manège de nini mutuka oyo il y a de cela 3 mois ndenge moni vandi awawa ba policier ne mutu basali eloko ba policier ba policier akalu fumula bazako kita boever bokasa bakuta ina kolo mutuka oyo azouta pe kabamba bakangi soit disant azoya na sens unique et puis ici bango nzele komi ya ko débrouiller par-ci par-là ozo lukasiko ngana kota wapi puis c'est nzela place à ko bimetika lika awa ba brutaliser balongoli na volant moko na bango à côté azui volant policier bazui sko kolokar batie na portière ya sima awa baye po baleka kasa ebo bakuti mituka minene kangama ina libulu kuna passage ezate baosala manœuvre pour que bazonga et azomema mutuka automatique na boule ya manuel atie déjà départ ya kanisa atie arrière a fini mutuka kumba kolongwa kuna tio moni esukisa course na mutakufaki akati ya maison te Dieu merci mutakufaki te mais ya des dégâts c'est bat bazokaki et comme quoi za na immeuble azokaki akati awawa c'était la journée bien pendant la journée vers 14h 15h et il y a des dégâts matériels biloko panzanye belé na kati do mais eza lambo ndenge moni eza boye procédure eza na auditorat militaire eza kaka lelo lobby yango ndenge ezalaka kaka tozoyebelaka toyebi te justice basala yango mpona classe ya bato moko boye bato mosusu eza mpona bango te je ne comprends plus rien ça fait 3 mois tozochome eza ndako ya kolala te eza ndako ya mosala eza ndako ya kofutela nayebi te tokoleka ndenge nini donc c'est un peu ça donc toza un peu libanda nde bomoni biso toza alors que toza baresponsable bapère de famille tokofuta bandako ya bato tokoleisa bato nayebi te sende kokabosela lingi tokape tozalaki na tosala rapport na oyo etali nzela ya kabine na komi na barumbu ozape na circonstance oyo kala même occasion ona olinga mpe tala caméra na tala bakonzi ya mboka tala ministre ya justice d'abord mpona tala bino 30 secondes mpe tala bakonzi ya mboka a rapport ndenge barumbu eza kokufa nzela ezali te ndenge kozali kotokabola en tout cas je m'adresse maintenant à la ministre et à la justice. C'est quelqu'un que tout le monde apprécie par rapport à la vitesse à Bani Nangou Moussala, mais à l'embissate. Puisque oh, ils ont injustice de notre part. En tout cas, Atia Eloko, Soka Moni Ango na Moutou Nae, Aluka s'impliquer que justice soit faite pour na Makamunabiso. Ça c'est 1, de 2. Les Konziamboka Balakaki Biso, entre autres, actuel gouverneur. Alekaka awa alaki biso janvier février bazo banda misala et biso tozaka en lambo ndenge toza boye jusque là tomoni nanu avenue Kabinda nanu babandi eloko moko te en dehors ya mabulo bakundi na mabele ya rouge so mbule beti ezosala salité donc on ne comprend plus rien babilo pe barumbu bozapela histoire ça salongo bino mobe bajene bakali biso mapango na bino bozapela histoire ça salongo toko kire ka niveau bokire boche banda mbula soki beti alors c'est comme si tout le monde a bourgmestre tozana ya vanda ka pembeni awa atambola ka
moko alukaka mpe nzela ya koleka bosoko osa ndeni. Merci beaucoup de Rocabossé. Zandas, nous avons un message de commentaire. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Voilà, tu as marqué mon coin à bande de commencer ici au monde. Attends, on lui appelle monsieur Jacobeba. Donc, continue encore l'élément de tout ça dans mon boca. Oui, plus ça Christian Moucheki. Merci, voilà, tout la sac bino, tout sur la cabine, comment est-ce que commune à Baumbo, ils allaient à Boubeba Makasi, pour mon croisement, il y a Bokassa, Kabinda, Nangambo, il y a Baumbo, on dit que ça, Moussa, Moukalelo. Nous avons trouvé victoire, il y a FRDC, face il y a rebelle, il y a F23, on va appuyer par Rwandais, comment tu se dire, Fimbo, Kimi, parce que FRDC a déterminé, pour rapporter victoire, qui te repère à Congolais, donc à récupérer la mission de ce tour, comment est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Serré de Chimbo, on fait sa réunion de sécurité, et là, moi, le chef d'état-major général, il y a FRDC, juste pour la victoire, on a pour la reprise, ça encore. Qui va permettre à FRDC à tenir jusqu'à quel point de récupérer en haut, ça, il y a un peu de merci à Wilfried Samba, merci à Église Matita, merci à Christian Moucheki. La bonne sanité, c'est comme on a la cabine, mais maman a besoin de l'état de votre montée. Un individu, entreprise, il y a un peu de donc l'État congolais, vraiment, c'est un nombre de gouvernement provincial 0,000. Les gens vous tâchent la bino, c'est pas responsabilité la bino. Pour le cabot, ça peut permettre la population de faire ma taxe. Même maman, maman, pas aux ma taxe, ça commune au Futabongo. Chaque jour, commune les gars, la taxe. Au Futabongo, bon, on est que Nakawapi. Ma service, il y a sur l'école, ma commune, ils n'ont pas. Et si il y a un service, il y a un Congo, il y a un bon, service, c'est un jeune, les soutien. Service, c'est eux, le cola. Donc, tout les gens, même l'immigration, pour pas. Merci, je vous à la prochaine émission. Bye.